Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Amen. Ce qu'on a imbécile, peut-être qu'on changeait quoi. On a peut-être na mutu na yo, o babinga ka tête de mule. C'est vrai que mutunyos tout azali na moi kobunga na ye. Tous awa tozali na oya malamu na oya mabe. Mais toye baka mingi nde ko salela oya malamu. Oya mabe to boaka. Bonjour, je m'appelle Alaya, je suis la fille de Papa Wemba et voilà, j'ai 18 ans. 18 ans. Ça t'a fait comment aujourd'hui d'assister à 66 ans d'anniversaire de ton père? Ça m'a fait plaisir parce que c'est un an de plus et 66 ans c'est vraiment beaucoup et j'espère qu'aussi il va durer longtemps. Sidney Poitier, Oboyo Rabino Nyonso mwana Papa Wemba. Lelo yoto tuno âge noté, lelo papa na yo akokisi 66 ans et ça lui en ndeni. Plaisir, on l'est déjà demi-siècle, 16 ans plus. Donc demi-siècle à 50, au bac sur 16, et c'est belé. Papa m'a assisté à sa papa, à ça les belé la musique congolaise. C'est un grand, donc tu as assisté à Congo, tu as assisté à et l'équipe bien, bomoni batbaye belé. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Scramé ya komone la sexy bien la masse ça pratique clair mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassie unité d'élite bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est bien Balisa mwana mokatimbile Bogole mabosaka balisa mwana mokatimbile Joli Pele Pastoral
ezali bongo papa Bone Mokonji, papa Jacques Kivina, papa Gilles Chungu Wembadio, mwana Elohim Kolo. Nzambe tata apesa bango maye bazangi po te bakoka kosalela Nzambe na motema bo ebongi. Tokosambela mpe mpo na baye bazali na maladi ezali bongo Jean-Claude Buzikesa, Lea Musasa, elike ya bango ezali se na maboko ya Nzambe. Nzambe tata akoka kobikisa bango na pasi ya bango. Tokosambela mpe mokolo mwa lelo ezali ya monene mokolo papa Cardinal Joseph Malula atikaki biso. Nzambe tata akanisa maya asalaki na mokili na biso Kongo, apesa ye esika ya kitoko na mboka na ye. Tokosambela mpe lisusu mpo ya mama Hélène Makombo mpo atiki biso mbula misato ekoki. Tokosambela mpe mingi mpo na baye bazali kokufa na Proche Orient, Moyen Orient, bazali kokufa na mboka na biso na Est, na bainjustice na makambo ndenge na ndenge. Nzambe tata akoka kopesa bango esika ya bopemi ya solo mboka ya ye. Bandeko tosambela. Merci mingi na
baimaso oyo azali kokokisa na kati ya bomoi na ngai baninga na ngai bayike mingi nazalaki na bango basusu baza lisusu te kasi soki lelo nzambe apesinga susu mobu moko nazali na bato babale basala bana oyo nalobi kopesa merci te avant na likola mingi napesi bongo paroisse Charles na banganga nzambe na basali nyonso ya paroisse oyo merci na ndenge alingaki kosala pesi ya lelo napesi mpe bana na ngai napesi bandeko banso oyo basalaki démarche asite mesi ya lelo ezala nazali nani eva bino nazali ope moto oyo azali na makila olimo mpe lokola bino nganga nzambe ateyi biso awa toyekola kosala bolamu mpo bolamu yango nde moto ekofandisa biso kino nzambe akobenga biso ata moninga asali yo mabe mabe na vie ya mokristo ezalaka te toyeba nde kosala malamu bandeko bino bayebanso kozali ngai bino bayebanso kozali awa na kati kobima to kobima awa basengo benga moko bolingo kati na biso omoni moninga na yo akoyi telebisa ye omoni moninga na akofinga yebisa ye bafingaka te yebisa mwana moke bazalaka na limemi ya nakoliki oyo mpo awa tokomi koasiste na makambo ndenge na ndenge soki biso tolingi kobongola yango te bana na biso bakoya kobongola yango te makanisi na nga lisusu ekeli epai ya baye oyo batiaki ngai azali lisusu te papa na ngai na mama na ngai soki bango bazalaki mbele nalingaki baakompanye nga na kati ya ndako ya nzambe me lokola bazali te c'est vrai naye na bana nza bazali awa na kati baye koasiste na honeste grâce oyo otoselaki mama Salama pesa ya mama eleki koleka bapeto nyonso ngana mama soki ozalaki kaka na mokoli mbele na semizongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo osekala jamolingaki olalanga na lamuka jamolingaki atangungi atumisanga soki na dekozalaka nde kotana tokosa banda yokena na koma abandone kasi nzambe oyo azali koyoka ngai abandone ngai te Merci.
Merci. Donc, biso toye un événement à 66 ans anniversaire nayo. Donc, biso c'est biso plaisir. Mais ngai ane loko moke marqué nga eza message na o pesaki. Contrairement à Nzembo Moko Yemba oloba soki muninga koi na poso etabotika ya sielu muka. Mais lelo na monio olobi soki muta koi faut aussi mba na loboko. Contradiction n'engouti wapi. Il n'y a pas de contradiction. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Amen. Ce qu'on a imbécile, peut-être qu'on changeait quoi. On a peut-être na mutu na yo, on va bien à tête de mule. C'est vrai que mutunyos tout azali na moi kobunga na ye. Tous awa tozali na oya malamu na oya mabe. Mais toye baka mingi nde ko salela oya malamu. Oya mabe to boaka. Merci papa Wemba lelo 66 na bato nyos bobota mana ba mukolo moko ata soki ane moko te me mukolo moko notamment na moni ba penser na cardinal Malula ah message na ko ozani na bato nyos bobota mana jour moko na kopesa bango ka joyeux anniversaire et que mokolo lelo ezali mokolo oyo nzambe alobaki ke to botama makanisima ceux qui ne pas inaye et biso nyos tout tozala à l'unisson pour na ko remercier nzambe. Na 66 ans papa Wemba est-ce que tu as une vie privée na ote mais ceux qui te chrétien na bana na onyoso uzana bango combien naza papa ya bana baike lelo na mboka na biso Congo bana nyos tout bazali les enfants légitimes donc nazali papa bana baike. Merci beaucoup papa Wemba, te souhaite encore joyeux anniversaire. Mais tu as secret pour 66 ans, toujours. Bon, le tout ça se passe dans la tête. Moi je crois que Nazali Oyo Azali ko respecter moi ba norme ya vindenge ezali molangba te bangi te diamba te oyo babengaka soki nzela mokuse pete donc lotoko pe na melaka te donc nazali oyo azali ko respecter moi ndenge moto akoki kozala lobi nazalaki mwana moke nazalaki bongo na elobela bana mike mais lelo nasina koli naza susu na elobela bana mike te na komi na elobela ya ba mikolo donc il faut nazala pe na etamboli oyo ya ba mikolo. Est-ce que bilele ezali kaka to esila papa? Bon, wana ezali likambo ya papa Wemba l'artiste. Mais awa na ye awa ezali Shungu Wemba Dio Pene Kikumba Jules. Et c'est on ezali ni no mona bato nyos bazali tout autour na yo ba Loris la congolaise, ba Pepe Matouba sentiment nous anine comme on a bato nyos. Ça fait chaud au cœur parce que on a le poto balobaka il est plus difficile d'être aimé que d'aimer. Yo ceux qui bazako linga yo te zalo ko mona mwasi libosa bimana na ndaku amitali na talatala amipakoli bikela kela ndenge bapakola kana elongi kasi yambo soka komi na balabala amoni bazako siffler derrière mokongo na yete amoni mibali bazako se retourner pour na kotala yete na kanasi na kati na ya zalaka un peu malheureuse. Alors ceux qui yo balingi yo vraiment il faut qu'on remercier batu oyo baye vers yo parce que beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et moi, je suis parmi les élus. Merci papa pour l'interview. Est-ce que tu peux te présenter devant nos téléspectateurs? Bonjour, je m'appelle Alaya. Je suis la fille de papa Wemba. Et voilà, j'ai 18 ans. 18 ans. Ça t'a fait comment aujourd'hui d'assister à 66 ans d'anniversaire de ton père? Ça m'a fait plaisir parce que c'est un an de plus et 66 ans, c'est vraiment beaucoup. Et j'espère qu'aussi il va durer longtemps à côté de nous. T'es catholique toi? Non. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à ton père aujourd'hui? Je lui souhaite beaucoup de bonheur, qu'il puisse continuer de rester avec nous et beaucoup de jours de joie en fait. Okay. Merci beaucoup. Ça c'était la fille à papa Wemba, Alayana. Alaya. Bon merci, à la prochaine. Toza Awa. Tout le monde peut tonton, bonsoir tonton. Bonsoir papa. Tu t'appelles comment? Sydney. Sydney Poitiers, Oboyo Rabinonyo Somona papa Wemba. Lelo yoto tuno âge noté, lelo papa na yo akokisi 66 ans et ça lui ndeni. Plaisir, au lieu déjà demi-siècle, 16 ans plus. Donc demi-siècle à 50, au bagage sur 16 et c'est belé. Et ça plaisir au monde à avancé, à j'ai pour ça la main. Nous autres bien, ça va, gloire à Dieu.
Yem tabak ça mboula mon avis. Donc message avec papa ne gros alanine parce que 66 ans mukete message ne gros ani pour la papa non parce que on a besoin de minute. Message comme tel vraiment exacté message à bien Zara bon anniversaire. On a souhaité vraiment beaucoup de bonnes choses à continuer mon salaire na salara nous avons payé ma kasiwana et retenir parce que toi on a besoin toi on a besoin mbot Boudbouyko Mbote la Masala Junior m'a dit dans le rassembleur Fiston Yoka, Trésor Nimangondo, Agi Japan, Velangai, Olivier Bila, Papi Okito Gare du Nord, Jean-Jacques Kikela Kitoko. Merci, tout le monde peut grâce Miss la sexy. Awa. Bonsoir grâce Miss. Bonjour grâce Miss la sexy. Bonjour. Tu écoutes un événement à Papa Wemba et c'est ben papa Wemba toyeka ko assister aza papa asa le belé na musique congolaise c'est un grand donc toyeko assister ka Congo lenga toyeko assister kaka et l'équipe bien bomoni bat ba belé donc voilà c'est tout merci vraiment la bateau avec soutenir papa Wemba pour photo soutenir entre biso ba congolais c'est tout. OK merci. Mba Guilain Hassan Gaël Suprême Bolanda biso twana Malolo biso Brazzaville yoka. Bonjour non Malolo. Bonjour Dolé. Journaliste Nabisu Jeune. Azala Congo Lengi Sita Gaya. Katia Congo Lengi. Je suis avec ma petite soeur, Grâce Mbizi. Aleki ngala mbongo ine poto. Pardon, toi na matanga papa oui matanga. Congo Lengi. Je suis avec ma petite soeur Grâce Mbizi. Je remercie le Seigneur, Papa Wemba. Ah, comment c'est Ajnen? 66 ans. Aïe. On a commencé à par l'église. Je salue tous les journalistes de Congo Lengi, Mike Lokamba, Gloria Olangi. Donc je salue tout le monde, Tracy Pro. Je salue tout vraiment. La personne merci. Bobo Salangate, Gloria Olangi. Valise non, Ezali déjà. Tout le patron d'ailleurs. Pepe Matouba Motambongo Mbote Belé. Donc après Tozana Brader Mavinga. J'ai un catalogue en Mbokoyo. Bonjour. Bonjour Dolé, Champagne, Tara, journaliste agriculteur le roi Yobogar. Donc tout le monde a un événement à ton église Saint-Charles Awa, na Blam Nil. Tout le monde a un événement à Papa Wemba. 66 ans, Papa Wemba yo et Salionde. Na CPL Makasi Dolé, l'anniversaire avait beaucoup, surtout tant on a quatre, il revient beaucoup là. L'obito en amour. Nanza me faza kati na place na vana kinga murwa epenga souci makasa taba deli musuto salara na kanikle wana zana bolingo na il faut linga nzamba yeba yo na CP na papa imba trop et lora lobi na pesera ba joyeux anniversaire puisque délégation ya bana ngoto batindenga na opesa vie beaucoup le flair attaque nga boade ma vinga le ja catalogue de Paris lumière ya ngiringiri ya na opesa papa imba flair junior mulele ma solo. Merci Brader Mavinga. C'est présenté non. Je m'appelle Rufer Malenga Parigo. Moi la musique quoi. Tout le monde a appelé Yoji Bino Lole Silate. Biso donné 66 ans anniversaire à Papa Wemba. Et ça le nom ndengeni parce que collecte des siècles mon a 16 ans depuis c'est pas même tout. OK, au moni vieux ma avi abatu. On se comprend. Vienne à sala trop sikoyo. Toye awana église mama solo za bien, aza bien, to l'équipe bien et passer dans bien les comment en béati. Est-ce que voit tes eaux continuer? Jamais, vivement Bakala Atikama. Moi, t'es bien beau, mon quoi. Yango na yango, au chasse à l'homme. Aux autres, on parle chasse à l'homme, quoi. Bien beau, mon. Merci beaucoup de Ronangai. Yo et Bikaka, tu coutani prochainement parce que toi, on va te bélo yamba. Ok, c'est bon, on a si gros que sale, quoi. Ok, merci. Il y a la musique. Qui toque trop. Merci. Guy, tu as toujours dans 4 événements. Bonjour, viens. Bonjour. C'est présenté dans le Badbaola. Achamovoto. Achamovoto. L'autre a assisté à 66 ans. Il y a Papa Wemba. Et ça, le nom de. Et ça, il a plaisir parce que tant que Papa Wemba sali vivre la musique en 1977, Nazalaki le plus jeune, c'est-à-dire le plus jeune pionnier qui a vécu la musique. Je n'avais que 17 à 18 ans à l'époque. Papa Wemba alingaki nazala na bango et jusqu'à leo nazana Papa Wemba. Agence ya moko o elongo libana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien utamona kimbambala te ke ba milinga ikosopa yo solo na Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency.
Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï. Et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï, mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes de conteneurs, des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage ya biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza na possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo ya mutuka autant de lignes okangi na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï oya ti Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça se mol masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié Ezalié petit tété Ezalié hélicoptère Ezalié avion Ezali Babem VP Ezali range Ezali on doit okuta wala na moi mi caps Oh site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza magic clean mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez chérie Yari tu l'as de Luxembourg et idée Congo Lengi pas les amours na mokatimbele Congo les mabosaka